eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edito image eloko na osenga yo chicoter bango edito image Panza Sango ya Congo edito image edito image edito image edito image edito image edito image ouais Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké yangoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekuteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Mbote mingi na balandi ya www.panza sango ya Congo, panza sango bilili, autrement dit, balabi mutakrea kombo yo prophète, otobenga prophète, grand coach, imtapesa kombo oyo ya panza sango ya Congo. Lelo na yambi na plateau na ngai. Mais yambo ya kobanda masolo na ngai boyebika na pesa mbote na ngai na bayeba sunga ka www.pandasango ya Congo. Ça du nombre sunga pandasango ya Congo, je suis na tatila. Patrick Malwavengi balobi Global Express babi agence oza moko na Château Rouge na 25 rue Léon. Patrick Malwavengi grand coach songo tina bakoli na yo, tina ba instrument na Kinshasa fo tina ngo mingi mingi na Global Express. Na o mona aussi président Anissé Ndombasi azape na bisolongo. Ndeza la kaka Claude Lukeba Kweno na Suisse. Claude Lukeba Kweno oya kangi masolo na Suisse babi esimbia Lukeba Kweno. Et sans oublier grand frère propre Ogi Champagne Switzerland. Nous avons présenté une invité Langai et grand coach. Bonjour grand coach. Bonjour, Edino Image Panza Sango Congo Bilili. Grand coach, ça fait longtemps dans le monde des médias au monde dans la tenue kaka. Bon, moni soki na monani moni singaka nga naza mutu te na yaka kaka pona loba n'importe quoi. Atola lino na parler au fete bateau naza boy non. Nga tant na ye c'est na yaka na masolo. Do masolo ezalaki te. Ya wana zalaki pete. Net masolo eza ya wana za. Donc na continuité à émission yo boye ba li solo nini grand coach pona nyazali. Bo pona ni na bomanaki. Mais siko naza. Grand coach ezalaka so masolo yali grand coach amona naka. Babia ndonga kufaki grand coach salili babia ndonga nzimbo. Fait beaucoup la kufa grand coach amona nité. Kokunda fait beaucoup kokufa fait beaucoup, ti kokunda ma fait beaucoup grand coach amona nité. Anniversaire fait beaucoup les 1 an grand coach amona nité. Nini kaka? Te boye kuye yaki nazala gité. Donc tant via kufi ngazaki côté ya ba Mayotte, musika na Marori. Il m'a loin il mo ba côté moi ba Madagascar de nazaï ba côté wana na compte kaka ya boulot na biso moni ba ndulo ezana ba tato na ba mikilité comprendre que ba chemise belé
mais yango Monique événement les gars na Paris ngana zalaki te fana to 6 ans no contrat ou tozaki nango kuna quoi mais to lelai ka vient na musika quoi nya ezana ngo tarité pour za tarité yana vie soki biso beta bandule to landaka ba bilenga bobo vie beaucoup quoi donc to sala ka masolango grand coach na osenga yo na mémoire avec beaucoup pour to kanisi moi muke est-ce que ko beta mo lo monter bon babi oza coach yo créer agate yo ko créer temo lo monta morceau ma muke pour na hein bon si pourquoi pas iko yelanga pe mbala moka ndengeza wana l'Olivier quoi bon na mais ça le lango grand coach grâce à grand coach na ote Balandia pendant Sangwa Congo, bon la grand coach, étoile d'amour, top modèle des médias, diamant taillé, de Bundes, beaucoup grand coach à Olila, et puis Misamu, beaucoup grand coach. Ngamwana mawa nazinga miye, kolela nanga na kolela papa e, papa wemba soka zelaki komona ngaye, ndenge nalela kaye, biasi azonga po konsole mokili, papa ye. Yakaye a papa ye Moïse kayo kakandenge balelaka ye na mawa baninga basala muka liwa pongi eloko mabe ezanga miso na matoyo eba maema koleka na nsima te soki olali kaka kino mokolo mwana nzambe akozonga yenda akola musao. Salinga bien grand coach vraiment salinga bien touché en tout cas vraiment donc mon émotion quoi émotion viona pesanga conseil moko ya monika ka de toute façon na bongiselo kwango quoi grand coach tambo la papa vraiment zaki wapi ba morceau boye penza vraiment na refandisa ngo bien quoi monni na improviser ngo ce qu'on a refandisa ngo émission balasima na wena ngo bana CD quoi dina salaka ya jeune frère nanga ba bien ndonga côté studio to sali CD to kaboli ngo partout fait beaucoup pourquoi pas merci Balanda 3W pendant Sangwa Congo bomoni vraiment artiste Azavenza artiste talentueux oh vraiment to ko négliger té na mboka na Congo RDC bomoni en pleine émission à improviser et lokoyo et yeli kaka boye vraiment ngana ko peso kombo peut-être prophète hein. Ah oui, là na recevela trop merci beaucoup Panza Sangwa Congo bino ba panziti so ba Panza Congo ba baptiser bon na boya ndengeni so ba si grand coach les prophètes ah et comme il confirmait hein Gino oyebit confirmé vraiment salinga pasi salinga mawa na raisonner belé grand coach faluzala fala ko yimba tant to basali ba tout ça un an papa wemba fala ko zala malgré tout ça qui na mobembo fala ko zala peut-être makanisa bato ninga ko zonga penza bangai subanga mona papa peut-être en live. Ah oui, surtout ba chanson na na se plora mingi ni surtout na chanson yebi sanga mwana mafifi na lembi koyoka bilobela ya bato ngana lembi yeye na kosoka na motema awayokeye banza mikolo poso to fandi na yo do ba chan wana ya umti salaka ke na comme chanteur quoi yo na no yembaka yango wana donc ba merci Perrier voilà mais bon vieux tout le monde na kaka. Merci grand coach vraiment na moni ozapena artiste na pembeni Flori Mamengi moi le lobbyate pour na mouvement Choc Bantou li lobogo zangate bo Choc Bantou bakolo bilengi bana changu bana njili boyi masolongo donc na minute au Choc Bantou de retour Choc Bantou mbala mi balete mbala moko na ndenga munene grand coach bo boyoki kaka grand coach azani toujours wana azo coacher nae ba boulonga zo continuer nga ba o ba yebi bo ma formation zo mo ko tababia ndonga chokoro mwana mai adaya alors si go muto asalisa coach nanga masolongo na kute na Jesus de nozo Jesus masolo ba leçon on na rataka pa chokoro na récupérer on koto ba mai mingi peut-être boyoka na mti bozo mwata boya tokutana bozo ba surprise na bino na zanga nga jana masolongo bo bandamu ndambu boyebi bandamu mwa kidiba me boya
Merci Flori Mamengi. Est-ce que beaucoup ça la moi et le remonter moi morceau ma choc bantou pour kokanisa ta mémoire ya ba bientôt kokanisa. Comment ba souvenir ya choc bantou. Na bi ke yaki na Windows 6. L'histoire choc bantou. Yaki na Windows 6 hein? Oui, na moi ndako mo besila te bona Windows 6 wa masolo ngi banda wana ti. Dino image pas ala wana témoin. Eza kutia ko constater parce que dino image azalaka wana Paul bazalaka wana témoin. Nazoye ba koleka nga nazoye kana nzela nazoka mwana mwasi ya kosala kisakata akisema hein? Yango wana te mwana mwasi ya kosala kisakata akisema. Voilà, yango wana. Yango bozo ça va na Paris. Obligé, yango Rwanti nous pas solo. Yo zana à Rotterdam dans tangazoya susu. Donc image koki quoi. Masolango koki carré. Rwanti nous a zappé na kata masolo kalate tozana na kata Panama. Grand coach non c'est la bobe telanga morceau moko choc bantou pour balandia pendant sangwa Congo étoile d'amour top modèle des médias diamant taillé et puis Misamu blanc la biancé ACP là. Maman Lili Makaya, Patience la Rose, moi c'est Pembe, Gladys Mbala. Soki na yebaki ezaleli na yo melibala ya boyenga na yakate mawa vraiment obe makusa nawe yo oh soki na yebaki ezaleli na yo melibala ya boyenga na yakate nakoka mwa mibali bolukaka vraiment nini mwasi akolinga ona motema mobimo mona ende zoba o préféré obima na basi ali kelemba lelo tour nanga lobi ageni wara lelo toura mode passé lobi toura dino lelo tour edino image lobi akomba more e parisani sendo mbasi basa lelo demelo bolingo toninde bozoba po baba tangamo bolingo toninde bozoba Yesu Kristo yaka tobele ilio mokile komi na suka nawe yo oh soki na yebaki ezali na yo melibala ya bwenga na yakate mawa vraiment ni sendo mbasi nawe yo oh soki na yebaki ezali na yo melibala ya bwenga na yakate Flori Mengilela nalembi koswana kofinga pe bitumba ya kotika kanga nzala mokolo mobimba mabe soki olembinga loba na yeba nakanga bisaka nazonga mboka baboti banga bakolembe ngai te Nisendo Mbasi bakolembe ngai te John Mamengi na Liege bakolembe ngai te Gifulare na Mongero bakolembe ngai te Geni Wara Masamba bakolembe ngai te Mireille Mamonekene ya Shu soki olembinga loba na yeba nakanga bisaka nazonga mboka baboti bangara bakolembe ngai te mwana mama bakolembe ngai te nga mawa nanga Broni Mamengi nawe yo oh soki na yebaki ezaleli na yo mbelibala ya boyenga na yakate edino image panza sangwa Kongo nawe yo oh soki na yebaki ezaleli na yo mbelibala ya boyenga na yakate vraiment mobali yo vraiment boni boye mobali yo boni okotungisa mwana bato ne baleni akolinga moto baloba sukali na monoko nzela nyonso akoleka okolanda ye na nsima lelo andimi yo na libala okomi ngando lelo andimi yo na libala okomi ngando nakofunda yo epai ya komaro ya Nisendo Mbasi nakofunda yo pa nise wala da joao nakofunda yo epai ya toile d'amour nakofunda yo epai ya diama nakofunda yo epai ya dino image nakofunda yo
nakofunda yo na Chantal Ebola nakofunda yo epa ya Chantal Ebola nakofunda yo merci balanda 3w.pandasango Congo grand coach mais yo batama barumba kitoko boye grand coach omoni neko bakisa rien na musique mais na yende kozongisa musique d'autant mutazo yoka na zo aligner parce que tu dérouté trop ozo comprendre le nakati musique congolaise na boité ba petit ba komika soka salika vocal moko le ba komi boss ça les move donc photo yemba vraiment parce que le ba grand chanteur n'inspire bien la musique congolaise ba grand chanteur bazo kende tout le monde ba to père de belé ba papa kei tout le monde ba Kester ba Madilou ba ni mais ce qu'on a ba niveau wana to remplacer ba nani donc yango biso ba coach na ça fort wana tozong ça ma chanteur tant ozo yoka au sentir que ba petit tout ba comment bango tout même lignée musique vraiment ils ajouté quoi donc yango ba rumba marco yo ba musique yo oyenda ko sala ki musique na biso za na valeur d'Afrique yango yo coach na zo bundela nango quoi nyebi ka puya bana Paris tout baza sima ba rotindika tozong sa musique na lignée quoi grand coach étoile d'amour top modèle diamant taillé hein des Bundes wana bana Pandasango Congo hein est-ce que okoye mela bonta tola ata moi vocalement tola c'était parce que obi jour imba nguna concert ya bana chango et ça la pagaille vraiment c'est pas ça bonta na moi tola c'est amuke kaka moi ngeni wala elangana hein mulo kwana ko oh là là babi ambiance ça danser Flori Mamengi yebisa ye masoma le kaka mukolo yango lobela epa ya baboti bayo bayeba nalembi nalelio geni wara naboyisi toletikala mokili na mokili elanga nanga lelo ekoma kodinda mantsanga geni waka na boyisi toletikala ela mona mokili mama lola kolo beba c'est vrai vraiment nakotuna mamie nakotuna nakolela tanye oh yokanga mama wa oh nalele ngo papa nini nasalite ponyokolonga boye oe talabana tobotie nana yo papa merci balandia 3w.pandasango Congo étoile d'amour place aux alliés na mone sali au moins tokos diamant taillé sali bino tokos vraiment grand coach Azapenda coach, na confirmé grand coach, Azapenda coach. Merci mon frère, merci moni ba confirmation bo ça la courage quoi. Moni na guitare, na chant, ma solo isa carré. Oya rosepela ndimi, oya roboya yeka kamta weba. Merci grand coach Yaron Mitoga, na kangelo grand coach. Ambara Kuziama na kangelo grand coach. Alors grand coach pour encore na suka ma solo na biso parce que na autres on a répétition. Balanda Pandasango Congo na l'accepter répétition grand coach na auto kangena répétition. Et là on a goloba. Et dit de image. Film doit continuer kaka. Frapper ba on la film. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na lona contrat na agence minene était ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment l'économie congolaise faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman global PM Express. On bus toujours artiste oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À air d'ouverture na chose ali de lundi
à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Maloveni Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyonso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Maloveni. Frais aérien, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Maloveni. Global Express, bonne adresse, y a pas de Mindondo, 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express P, avant d'idéologie en Wana. Vive l'agence Global PEM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la ressource de la à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours de la colis, nous avons fait des conteneurs, les frais maritimes, nous avons les frais aériens et tout dans l'avion. Le team d'appui va petit colis, va colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as pris un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, au salut maramio sur la kin, la ndenge ya biso bata poto, au l'équipe agence, au jus DVD na yo, au monde ndenge prestation et les kaki na kin, selon goût na yo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien lélo, aux huiles lélo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses. Savoir Congo bilele eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film vraiment grand coach nana baba programme na yo ba programme choc bantu ezandeni bon
le programme à Choc Bantou, donc Choc Bantou Ezali, Ezongi. Donc pour nous contacter Bisso, ils ont facile. Nabato a besoin de Bisso, pour contacter Panza Sangwa Congo. Bon, Moni, bon, il y a un programme tout, mais de toute façon, tu as un concert belé. Bon, un concert en gros, bon, na Keza, ils ont trop. Tous na world music quoi. Mais pour na biso ba congolais, tous na sortie officielle pour te présenter groupe na biso Choc Bantou d'ici fin de l'année, ndé to beta Choc Bantou o to beng ça public congolaise. Mais ba image tout bon monde na ba Panza Sango ya Congo et aux ba image ba concert oyo eza ya tous beta na ba salle o ils ba invité pour na ba world music quoi. Voilà, bah, programme tout pour l'Andango, mais sortie officielle à Choc Bantou dans la communauté congolaise ils ont à la fin de l'année. Mais tu as déjà un concert natif samedi prochain, tu as une grande salle, il y a un spectacle, il y a Ivry sur scène, tu as merci. Est-ce que si vous contactez déjà, bienvenue, Vangasele, Guérin Kiabi, Zadior, Fofo Zadior, si vous contactez, Bango? Bon, on solo, porte est ouverte à tout le monde, je crois. Donc, Boya, Like Makengo, Mito Kebele, Bofene, donc, Geniwara, Toussaint Boins, Guy Foulard de Montgeron, donc, Eli Mananga, donc, Mastatou, donc, porte est ouverte, au Balingara solo, Bofene, plein Ngoyo, Torosalango, Torosalango. Nana basiko pour les musiciens et artistes na kati mouvement aussi beaucoup clôturer tout besoin recruter toujours na musique ba clôturer ça raté dans ndolé orchestre moi ça na clôturer te moto ebika musala so prouver boulot na yo bon solo innover oui bon de toute façon dans bazo benganga grand coach donc o amoni nga yo ko la boulot à venir bon pour l'instant orchestre en pépélé donc tout ça biso tout grand complet mais Sogo Moni qui est en rejoindre Bisso, total les critères, ma solo à bien, bon, pourquoi pas quoi. Parce que dans nous, les boire dans tout c'est quoi. Mais si on doit apprendre, et là, ils aura bien discipline. Donc, si on aura discipliné, on a besoin d'apprendre. Bon, là que ça y est. Mais bon, tout le monde, moi, tout le monde a été parti, les comment, son lobby et communauté au fingi. Donc, moi, tout le monde a histoire et zati. De communiquer. Choc Bantou yango donc oyo baboya pe kolobaki bazaka bata Choc Bantou bankamba oyeba donc Choc Bantou yango oyo kobomba te to ngai te na te te rien ba témoin talebele batanga mazalaka wana tango bazaka saka wana ba opotana ba ebiti parce que komi na mikilo ngai na zalaka wana te. Merci grand coach pour l'Okabwana, pour l'Okabwana. Fleury Mamengi, moi dernier mot pour l'Okabwana. Merci beaucoup l'Okabwana bidon la moindre moi le yimbo mo soso. Parce que bayembi bon Fleury Mamengi moi lilo basuka na moi ba dédicace na ba inyoso ayo quoi. Bon on rendra toujours hommage à l'homme qui a permis à la famille Mamengi de garder la tête hors de l'eau. Donc je cite John Mamengi, le grand Boussafoutier. C'est mon grand frère propre à Liège. Bon, ben la bolandi landiga masolo. Donc tu as besoin de poser na bino. Tu as besoin de poser to sangana été yango yo ba moye zoya. To sangana na biso to CPA na biso. Donc musique yango ebandi nango. Musique zango kitoko. Grand coach azana e. Ba obo yebi na bino bolondo ezaka nango kitoko. Donc biso to na poser na bino boya. Ko bando tanga ba kombo ndenge ezalaka nango kaka. Donc les vieux aromitoga. Yes, a force mire ima monekene. Dès qu'il n'a pas eu na posa no koto. Bayaya. Tous les combos de qui n'a paniqué. Ba kombo ye beleti. Boyaga. Na boyi bangambo na ba master misusu. Bosani nga bosani te na boyi bangambo. Bino tout, to za bino posa. To za lazala. Boya. To CPA na biso. Et simple. Merci grand coach pour l'Okabwana. Merci Fleury Mamengi grand coach pour aussi ça. Na ni bobé dans ce morceau pour aussi ça. Parce que mayo vela koyo kata mo morceau te. Mayo vela pour l'Okabwana. Mayo vela en tout cas place Ali. Mayo vela. Bon nanga zobate. Bonalela yeo. Moto na mokila kofanda kasesi kamoko. Bae batonda bomengo batonga mboka. Potala identité na bango c'est adresse Mama Lili Makaya oko kanzemba oyanga adresse Mayoyo Vela femme de ma vie
Oyangade, Mayoyo Vela, femme de ma vie. Merci, 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 grand coach. Vraiment, Tokozom Balasima, vraiment, qui te connaît, Lengi. Bukalana, pi. Voilà les slogans. Bukalana, pi. Merci, merci, merci pour la clôturer ma solo nangai na pesa mbote na Lili Makaya, balobi ba mama Château Rouge, oye, ba mama Château Rouge, Likolo, Lili Makaya, Patience la Rose, moi si à Pemme, Gladys Mbala, maman Jackie Konde, toujours ba mama Château Rouge, ba sala po edino image azala ki toko boye, Martine Mbia, moi si à champion mon bendre, toujours Nathan, mère Saka, maman Hélène Ngoma, mère Espe Konde, des alakaka. Eli Mbizi, Ange Longo, Tété Nzongo, Mami Tipka, vraiment, maman Langa, Oba Sunga, Edino, Image, Oba Sala, Edino, je pense à Kitoko, Boyebouta, Mami Tipka Zali, Mabeya, Manzala, toujours Nathan, Maman Timba, Pantalon, Douglas Likwa, boss, Douglas Likwa, vraiment, persuali, Mitano, Yangwana. Maman Magui Likwa, Ndezalakaka, maman Hortense Likwa, en tout cas famille Likwa, vraiment ma petite nombre de mingi. Ma Vero Mukuta, Ndezalakaka, Élisée Mpaka, Champs-Élysées, Élisée Bacouleur, Élisée Mpaka, Ndezalakaka, Marie Christiane, Freddy Kaungu, Mbote na Peswali, Mbutalombi, Babi Solingolia Kitoko, Fole Kraming, Mbutalombi, Babi, voilà passage obligé. Motema ya maman na biso Anastasie Lombi ndezalakaka vraiment Odette Nzongo bino ba ibomesana ko sunga edino image financièrement et moralement vraiment na wabosa na bino te ba maman nga Château Rouge oye Lili Makaya toujours Nathan ndezalakaka na mbele bino grand coach pour la kosukisa na peut-être ko yembele bino mwanze momo apesa no mwa milolo de maman Château Rouge bo sepelate grand coach maman Château Rouge hein oyembele bota mo lo côté Château Rouge oye Kenya kizando kote ka marchandise kasi mbongo teo ba mama Château Rouge na Paris ba mama ya Zando na Kinshasa ba mama ya Gambela ba mama ya Somba Zigida ba Château Rouge bozoka ba mama sema Selemba we ba mama wenda sise na njilio bayaka wenze ne mombongo kasi komite kateo Maman nana matete na bosani bino te ou Maman Château Rouge grand coach bosani bino te hein